Kelasi ezongaki mardi na Congo Brazzaville nsima na sanza moko na ndambo po na mikano ya koboya COVID-19. Bayekoli ba CM2 ya kelasi ya misato pe ya terminal bazongeli kelasi na tina ya kosilisa trimestre ya misato ya mbona examen d'etat ekosalama kati na sanza ya juillet. Bazali kotosa mikano ya komibomba na COVID-19. Pene na ba professeur tukumi bale ya ba université pe ya kelasi ya likolo bakufi kati na sanza misato na eleko eye ya COVID-19 na ekolo Congo démocratique. Mbula matari elobi ete ezali kokanisa ndenge ya kobongisa lolenge batangisi baye basalaka mosala pe lolenge ya kubika na bango. Assemblée nationale ezwi mokano na likitali ya ba président ya ba commission mardi ya kolengele linaka mpona kotia moto mosusu na ebonga ya premier vice-président ya suku eye ya nse ya parlement nsima na bokoyisami poso moleki ya Jean-Marc Kabunda. Na mokanda akomeli mokambi ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabunda, président intérimaire ya UDPS, alobi ayebaki te ete alongwe na ebonga yango pe asengi acte juridique to procès verbal yambo akende na bazuzi. Mobulu mokobaki lisusu mardi na États-Unis mikolo mwambe nsima na liwa ya George Floyd, moyindo oyo akufaki na bunyatami na kingo na bapolisier. Bingumba kama bisimbami na botomboki pe yoma. Bato baike batelemeli elaka ya président Donald Trump ya kopesa mitindo na mampinga pona kosukisa mobulu.